atikala jamais kokosa peuple na ye azalaka toujours na sima ya population tope ba membre na ye nyonso ya fondation Alexis Eketebe. Nani wana initiateur fondateur mwana mboka Alexis Eketebe bakiselaka ye papa social mwana leki kulutu ya bato ebele ya ekolo Congo démocratique. Après commune ya Bandalungwa bana ya Kalamu ba vivre à l'œil ni présence ya papa social mwana mboka Alexis Eketebe epai wapi ya kitaki mokolo ya dimanche 19 décembre 2021 na ngonga ya 15h kotika bongo ba vivre frais na ye epai ya ba membre effectif ya fondation na ye pona kosepela kitoko na clôture ya fin de l'année tope ba festivité ya Noël na bonne année. Ba mama ya Yolo précisément na Kalamu azalaki ya kosepela makasi. Ngai mama Wiville Oketu nazala Yolo Nord Kalu 18 bis. Nga mama présidente ya fondation Alexis Eketebe. Question opposé ngai ya kitoko. Oyo eza lokola mwana bota misi. Et tobandi kotambola na opera makolo elendi te. Mais namoni soki bayaki ko présenter biso biloko wana po a féliciter quand même biso na ndenge totamboli. Tolobi mbalo oyo ndenge asala yeko yamba biso mama tokotika ete ata na basi ata na bisengo tokozala ne Eketebe. Tokotika Eketebe ata mukete. Eketebe kotika biso te. Ndenge memi biso mema biso tina likolo. Toka toza na sengo mingi po yolo tozaki ya kolala. Président na biso eko ya kolamusa biso en tout cas tika biso te. O ya zui akenda ngotina suka to sapelo ko ngemu suba sala poto tonga mboka na biso kineli boso na kombo na Yesu. Yope mama oza kolanda biso mwana ya Yolo mwana ya Kalamu ezala pe mwana ya Ngiringiri Selembau Bumbu Makala fondation Alexis Eketebe lobi ebosani binote yambo ete to fete bonana aza ko préparer pe milulu munene pona ko sangisa bino bana nyonso ya district ya Funa parce que alingi ete bino basobo vivre véritablement social à le peuple d'abord. Tolobaki na bino ke toza ko sala tournée ya district ya Funa ba comité nyonso to implantaki ndenge bazotambola batamboli banda janveti tozo komala to komala subambula tozo tambola pour kotala santé kotala pe boni ba fonctionnaki boni mikakatano to ba problème yaki na kati to la kisabango ndenge nini fondation etambola fondation ezali différent na parti politique to bandi ko enseigner bango je crois que mars et bandi etamboli pena malamu yango to lobby to récompenser quand même ba membre na biso na ndenge batamboli malamu lelo tozana Kalamu na Yolo Nord 1 to ko sala bongo ba onde ko nyonso ba otikala to ko sala bango lisanga moko na semaine ya suka ya mois de décembre to sangisi bango tout le dimanche oui to sali pour ya bango nyonso. Après Bandal Yolo tokozala bongo na commune ya Ngiringiri Makala Selembau pe Bumbu bana nyonso ya fondation Alexis Eketebe totikala simate toyi kampiko na mabondeli pe toloba na Nzambe boye tata Nzambe batelelaka biso mwana mboka Alexis Eketebe po azali choix na yo azali pe choix ya base eyokani